Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Makambo ekende mabe. Ezokende penza mabe makambo yo. Ekende bien te. Semaine passée, bomona kindingi zaki nongo makamba ya ano na réseaux sociaux. Ya ano zamba za bien. Tomona ki na SB Award na biso azana e bien. Biso tozaba na nzambe totombola mabete, totombola ka malamu. Ate loko wana tomona ngo eza négatif, biso tozaba na nzambe. Tokumisa mabete, totombola mabete, topesaka priorité na mabete. Bomona rasila ezalaka ba période moko mona chaîne na ye bakobundisa ngo lokwa likambo mosusu. Mais bomona ye jamais olika na réseaux sociaux. Asali vidéo non, ma chaîne est menacée. Azaka toujours kimia, toujours posée, toujours calme. Elle est toujours calme, très positive. Aye barake, so bitumbe makasi, c'est que li pamboli zo yapi makasi na sima bitumba wana. Et je pense yango ya no attitude azui na makambo. Parce que kobima déjà ya kader elobaki ebele penza. Ya lokwa batu mo bazwa ki trouble. Ya lokwa batu mo basutuki bazui trouble. Parce que eloko mon côté za ko justifier sortie ya kader. Il voulait nous faire passer un message. Mais sikoyo contrairement na ya Gabi azala na muta ba sentimate. Ya Gabi en fait ya Gabi na mama Theresia baka ndenge moko. Baka ndenge moko. Na habité pourquoi mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Botikali komona ya anoté alika na réseaux sociaux. En tout cas, ça dépend. Ça là, 4 mois. Ataba 4 mois. Après ma kambouane bimi, ya Gabi. Quand ninga lobi clair, atangi penza komwa mutuko. Oh ya boakili ya anu malade. Atangi yango. Bino mo bo comprendre kaka. Très sage. Mais na sepeli na baloba alobi na sima makambo wana. Alobi na suka alobi nzamba zali. Alobi yango. Abi nzamba zali na sima nango na otela bino video bolanda. Après no yo commenter na ngata après. Na suka nga alobi nzamba zali. Parce que biso nyonso na mokilo ya si to pema na mopepa nzambi. To vivre na mopepa nzambi, to tambwa na mopepa nzambi. Bande konanga o basaki bemiso ba semaine passée. Batilaki ya Gabi, batilaki lokwa moi défi mon boy. Batilaki défi babi, atambolati, atombola maboko, aseka. Ouh. Est-ce que c'est moi même quand dans lui donc mokilo ezana mawate. Mokilo ezana mawate. Mais tout le monde qui atambola ki asekaki, atombola maboko ayambaki si la joie était au rendez-vous. Tout était bien. Tout s'était bien passé. Et na comme même likolo koloba que défi eza relevé. Obozo kanisa wana nzambe apesi bino raison te. Nzambe apesi bino raison te. Nzamba lakisi bino que atikali le maître de temps et de circonstances. Atikali bongo. Parce qu'au contrairement ya Gabi, tango batu baoluka ba camoufler lo mobo ya binga no camoufler lo te.
nga camouflage eza te nga epa na nga alingi pena makambo ezala polele boyebaka lisusu basérie oyo babotolaka ya Gabi Mbongo cotisation ya matanga moko nete so boyeba matanga je crois matanga ya nazo elongi neza mutu nanga mekombo ekimi pona makambo alobaka do ya Gabi ye aza manfu oyo koya eya oyo babengaka eyinda kaka boyebi elo nini esalaki ke mama Theresia aya kosala émission oyo asalaka ya suka oyo esalaka ke chaîne na ye ezwa problème makambo aloba na kati émission wana boyebi pourquoi ayaki même kosala émission wana boyebi le pourquoi etangu président Caleb ayaki po aya koluka neti asenga ya no nde asenga bolimbisi na kolo makambo ya no pa boyaki po ayebaki pe le pourquoi ezaki wana pendako ezali likamoko boye ya ba guerre d'esprit ya koluka kofuka misa mutu moko boye sous autorité ya mutu moko boye ye pa lakisi kaza pe grand esprit I will never do that. I will never apologizing to her. I was hurt by her. I won't do that. Non ça langote. Non ça langote. It doesn't ekokomate. Non ça langote. Elle était catégorique dans sa décision. Parce que ayebaki qu'elle a été heurtée. Elle a été blessée elle aussi. Mais le monde dans lequel nous vivons est un monde où il y a 2 poids 2 mesures. Ou parce que toi tu as des bonnes relations avec so and so, les gens vont prendre na côté. Non, même quand ils voient le mal, ils doivent à côté mususu. Ndelo basali. Sikoyo, au milieu du tourbillon. Papesi, maman Theresia, ba défi belé. Non seulement à relever des défis wana. Ya Gabi pe na tourne ya lobby eza tel a lobby yango ka na lolenge ka ndenge ya no asaki mission kaka ndenge ya Gabi pasale mission na olinga na pe mama muke na tela bino parti yango bolanda parti wana clair et net elo mona sepeli ya Gabi asa vrai. Et ya Gabi aza, elle n'est pas fausse, elle est vraie. En fait, na comment sepela makasi na bato bazo entouré si là. Bato bazo entouré si là, baza bato moko baza tellement vrai na ye et puis entre bango. Baza vrai na ye et puis baza entre bango pe baza vrai. Bazo en fait, ceux elle kamba vérité. Ezo zalaka penza vérité. Mutu oyo aotela muninga kalite po loba vérité azate pembe za pembe et puis nga la préféré nanga bato bongo pour ceux neti par exemple likambo ezali boye bandeni bobongisango parce que likambo eza na mesa mais les gens qui sont hypocrites mutu rolingelo boule asali eloko to azo salo makambo na sese omonaka ba conséquences eloko wana yomoko se rendre compte. Non tellement parti en mouké pour na souffler ka mouké après na zonga tout continuer analyse na biso. En tout cas partout on a sepelé vraiment la partie wana. Ya Gabi azaki clair. Et puis les gens vont comprendre. Bon comprendre en gros. Partout alo baki wana. Coucou à tous les nés la chou, les nés la cœur, les nés la love, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez. Suivez cette partie, moi également je suis avec vous. Na tcha mai na munorote, na banga papete, na ramta vérité.
Vous comprenez? Yo tindi bat ba finga mutu afinga tina kata nzoto na azana bana na ena ba poko. Alors ce mutu na répliquer yo sali mutu mabe. Nzambe pas zali. To ça kaka. To ça kaka na 2026. Aux hommes c'est mission haut. Ah. Mais il y a ranki une pesa mabe quand même. Aux hommes c'est mission haut parce que mabe za mingi. Batu baluka ki bitumba bango moko baluka ko sona pona ba succès ba comme si ko kota banganga ba comme si ko bloquer ba malade ba comme si ko kota batu banganga mais bino baluka ki succès baluka ki batu ba fingana bo soki sango wana za loyauté et comme si mabe et comme si ba kisi banganga ko bloquer ba maladie ba nini oh ba biso to tadi ba sa tembete mais moi été ah mais faut bon me kana ba pouvoir ndenge wana ba ngate bo pouvoir na yo mo pouvoir na ngezager ngana za jeter bébé nga naza jeté oh bato ba osanga be bazoye ba mwa so penda o aza ndoki te yo lo balanga boye na plateau eza na bato mosusu na TikTok ya kaka po azwa bato asalisa bato akena bango lifelo mais bango ba comprendre te oh on appelle ça comédien bazolinga ko comprendre te na TikTok baso comprendre te eloko nini ezoleka eza na mutu pela ba ko zwa bango babi do to kufa biso mote to zwa na bango ensemble to ke na bango basi bazwi batu na bango basi baloni bango ni wane ba sekara na bango bino na butu bino na moyi bozo yo kuna bango na butu ke ba oseka po bazwi bino bo kende kata so osali mutu mabende okanside sani ese eloko te au moins 2026 oyo Dieu dévoile tout c'est nous ozo mona te Dieu dévoile tout. Péana bateau bako tika biso bako kende. Sali kamuboye umela nzamba eko dévoiler na 2026. O kuna zako sala bateau boye nzamba eko dévoiler na 2000. Bino bomo na ngo blague donc on a ka TikTok TikTok sala boye et ça bongo te. Nzamba zako dévoiler bateau surtout na 2026. Biso na 2025 ya basi c'est ceux qui na 2026 makambo eko zala. Et ça ka bongo kanda nzambe zali et ya ka malembe mais zali. Toko sana rango te. Yo tango sa mutu mabe nga alobaka na lobi na nga na panzane sili na kenanga mais je suis incapable de kosala mutu mabe c'est comme ça un fois na epo bana balia bakoko na ebalia yo sala e mabe mais peut-être pour sali pe de mabe na badi ke bandaki ndeni pepe mje pasala mutu mabe boko kamwa boko mona makapo bomona na mokiki bomoni makambo ezobima o ba basala mbia ba bomba tandenge zesko dévoiler tala ndenge ezobima okende koto boy okende koto ebimi ozonga koto ebimi ozonga boy ebimi bon bino bomona okake no bino bosana internet bomona ngo kwa blague eza blague te nzamba zo sambusa obi parole monza ba bomaka ba pasteur ebele abomaka ba pasteur ebele akosakana te ozo comprendre ba pasteur moto zo mena bango ba scroll oh bakenda yo mena na bango ba scroll oui na boîte tout en bas oh na boîte na batte bo fandi bo be na kutu na melaka na malonga te emsuka momoko na katani et ezonge su banda 8h si 21h scroll na scroll nzamba boma bango nyonso il s'est dit tant de choses hein et yana abelaki en fait il a dit ni komona ndeko megri mo mukebo SB award parce que il loba mi mobile ils ont bande ko pe belé ma mérite que solo lango autrement parce que SB azara toujours si ma Belinda télévision bino première édition bon deuxième édition babi bolandi pour vous tricher tiens parce que il bosso ndé bon après ça ba trophée liboso ezaki bela que ezaki SB tiens pour après ça ba to sera ba trophée liboso to zoka ba trophée ezaki bango tiens bon pe balandi oui toza dia ba trophée donc asi trophée liboso toza zo ba trophée c'est muta sepeli asa la trophée asa ya nini na ye a na makanisi na ye zalaki abone koloba yo peut-être osali avant ya squat tika non a continuer musala na nini na ye mais bini to va tricher c'est normal non tricherie ezate muta sala muta banda ba trophée eza Belinda te eza pe sila te OK bango so baika sima ba kuti yango ne la télé nyoka maté babina ba doré na nyo surtout voilà oh ezaki doré na pe ezaki doré na sepela ki bakani singa SB bakani singa yi bamoni ke na osele ba musala kitoko yango ba pe singa trophée parce que binga sona jouer kaka katanda ba page
Voilà. ekeye zongi natia mai na monoko te nabangaka pe te naramuka vérité Ok. ngai nasepela nango te parce que mama azalaka mibale misato te soki mama no aza ndoki tika nzambe ye moko ajuge ye mama aza trop aa monene mingi okosaka no na papa mais mama aza monene mingi nzambe moi mpo abina biso tozala confiance ya motu te toyebi te ndoki mama to ndoki nani ye moko ayebi soki baza ndoki yo sambelaka nzambe loba nzambe ngamtu natindaki yo totianga na libota oyo ngamtu natiaki yo te kotianga na famille oyo ya mama na nga ndoki papa na nga ndoki yo moko ye pourquoi atiaki nga na famille oyo protéger nga c'est tout nzambe akoprotege yo vino mobimba mpo komonake bandoki yango makasi bakei yo sa nini otikali mama batiaka ye na réseaux sociaux te teyembe ataki te ezali kani makambo elekaki te yango nalobi te yango nalobi ndenge ezalaki ndenge ekendaki wana nga mpo na ngai faki ya fredi aleka adementir yango na ndenge ya ye atie nanu kanda part aye nano adementir eloko wana esalamaki eza mabe makasi après esali nini oyo ekoleka na famille etikali nango kaka koleka abimi na ezoba na tv mais oyo ekoleka na famille etikali nango kaka koleka sikoyo tozoyeba position te parce que yo na mama bozala koyokana te mama nyaka azobela okendaki te mama nyaka akufi ozalaki te sikoyo biso sikoyo bolingo nini tozala nango ya makasi ya kokende ezozala mwa pasi mais ya nono ya divorce asengi déjà pardon mpona bolingo wana te ya nimosi aza na eloko akosenga pardon na famille wana te aza mosika te ami proche te ami proche aza na famille te koannonce peut-être kindoki ya mama eza na ndeko oyo azali mwana ya mama leki aza na mikili ya poto azali paster na nkombo ya David nde abetaki lisoyo pa ya Fredi nayebi te kotala biloko yango wana ndoki ebimi koto mosusu me ngambo emateli ndeko mosusu ngai ata mama nanga aza ndoki ata oyebisi nga aza ndoki eza problème te pendant que je suis en vie kindoki nde eza wapi nasomi lopangu nasomi voiture nake poto nazolesa mwasi na bana siko kindoki ya mama na ngango eza wapi po wana totorivaka yango wana otambola mutuka osomba lopangu okende bapoto otorivaka yango wana olesaka bana ozala bien siko kindoki ya mama na ngango eza omoniki eza la force te mama na epe ya son âme mama vraiment mama na dona ayesaki ngadi mama bango aza vraiment malade akendai na yene bapita miso bamasina kuna na bakati kuna banini bon abaki mama sakomene pe bien akomene kozwa bakisa chargeaki epe hôpital na ye te soki bon pe ya son âme bolandi bino moko naolinga na décortiquer partie wana rapidement ebongo to se séparer na biso mais eza vraiment passe nakoyoka ya Gabi boye on sent la peur ozoka kobanga ezali kobangana entre bango na bango nakoyoka ya Gabi boye on sent les rancines on sent batmo ya komekana batmo bamekanaka bata ba rancune on sent là où il n'y a pas l'unité nakoyoka ya Gabi boye on sent que bato bazaka prêt moni ya Gabi ninga lobi nga kutu c'est-à-dire que bato bazo vivre ensemble mais na mutaza prêt spirituellement peu physiquement ya ko répliquer lo moko ya ko sali lo moko so muta making nga boye nga na osala boye pourquoi parce que bayebani ke basalanaka bamabe bolandi ya Gabi très bien trop même avantage na CPN eloko ezaka que atteint kombo ya mutu te nommément atteint kombo ya mutu te mais biso moto yebi na biso quand ya Gabi dit comme ça elle fait allusion à qui parce que beau se rappeler na émission wana o balongolaka na YouTube na chaîne ya non alobaka makambo nini
Bozo comprendre mbaya moko. Et ya Gabi a confirmé yango. A confirmé yango clairement. A marché na ye ba moté. A kene gauche droite te. Et puis a lobby. A bimisi na oyo que. Bat baloba na bango ngome. Et comme okoma siko ya mabi. Et comme okoma siko ya mabi. On sent vraiment que ya Gabi. Mwako bangizali. Mwako bangizali. Na oka mwa mingi. Likolo ya notoriété, ya théâtre. Natali lelo film moko. Ya ba Nigeria. Namoni film à Nigeria. Film ya Nigeria. Et ça lit 13 millions de vues. N'est-ce pas ça un mois? Namoni mususu ya Nigeria mona ototalo na tongo et ça lit 2 semaines 9000. Mususu ça lit 2 jours 9000 pekaka. Kombo chaîne ngoko na kopesa bina uche na mbuna bo. Chaîne wana. Ils ont chaîne kaka ya YouTube. Mais ba film na e comme ba millions de vues, millions. On parle de millions. Mais théâtre congolais na biso to bundana nanu na ba 100K. Et asali 100K na one day. Nga na olobela bango ba millions. Nde nazabo na sali boso TV na nga. So na beti na luka na kota na chaîne na nga na kindo tala ba film na nga ni je mona ke one day muta sali 1 million. 1 million. Tia okoma ba 2 jours après wana boy. Asi apumbwa ki na visibilité. Visibilité au biso ba congolais. Tozo lela nanu ezano ba 100K, ba 200K. Tande to sepela so film koksi 300K. Hey, mutu bwa sali 300K. N'est-ce pas s'il y a autant de jours? Ozo mona ki tozo kamwa. Mais bango ba osala ba million. Ce qui zaki atake tout ça la rata ba million ango boy. Muto osala 1 million na jour moko. Tu viens tout comprendre ko pour filmer ça net on atale le on atongo ya 9 millions et ça mais à 3 heures du temps, 3h25 minutes. Wana muto ana zui combien na filme ka moko wana. Akoza akoti ata ba $20,000 na filme ka moko wana. Mais biso to komi na niveau wana teke vidéo ka moko epeso $20,000. To komi na niveau wana te. Pour 1 million nano, ce qui est talemi bien na vidéo ya ino ko peso $10,000. Na bona ngaka okeba na tika $20,000 kaka. Kota sko 9 millions. Et puis ça mutu combien? Donc babiloko biso ba congolais tozo bundela. Ya biloko mo izata tina te. Ba mbongo moko ya malonga te na sila na belvi. Soto tiango pe na ba ninga ba film ba Nigeria na terme mbongo. Bango nyonso baza ko se débrouiller kaka. Il se débrouille. Parce que ba Nigeria baza na mbongo bato ba ogane mbongo pe na YouTube ezande ba Nigeria. Boko tabotala. Yango to mona ki Gomez ayaki pe na idée wana pe soki pe to sali pe bongo biso pe toza na mwa chance to koki pe kozwa pe mwa ba million. Mais yaki olaza la naître a profiter na notoriété il y a des part et d'autres ya ne koto ten ya poni kan e kopona kan na wana ale asumbi didika wana libabe pe lati enzoto esili libabe chez na peso ekenda wapi ti lelo eyeba na te. Donc asaki choix ya mabe. Asaki choix ya malamu te ya mabe. Somona. Donc so natali bien eloko biso tozo welela ya nango bilo moko ezanga tina so eza na bambongo wane leki bambongo ba Nigeria bazo sala te.
et pourtant tozomisala na mabe ya koluka koboma ndeko na yo mosusu video yango esali nango kasi 8000 na ebele bakongolo wana 8000 personnes to 10000 me okitisi moninga chaîne na ye okoki ka ateke chaîne ya moninga ekita obwakeli ye maladi lelo na confirme ke maladi aya ano ezalaki yo obwakela parce que na ye osala émission according ya makambo ya Gabi alobi eza pende ya kobwakela moto moko afandi boye intentionnellement asali kisi soki moto abwakeli moto maladi eza ke akoti nganga ti po na voi normalement bobwakela moto maladi neti ndeni okoti bondoki ti akoti bondoki asali maladi abwakeli moninga mpo na 8000 to 10000 personnes oyo batalaki émission oyo osepelaki nango te mama wana aza na bana na ye na bakoko na ye opesi ye pasi ozalaki prêt ya koboma mutu sikoyo ya ano makambo alobaki mpo na yo azalaki na raison tozali na tort. Tu dis qu'il s'est ça piqué, connaît l'affaire. Azaki n'a raison. Elle avait raison. Azaki n'a raison koloba que aboya ki na ko participer na masumu na yo za na muta masumu aboyi na ye. Aboyi na ye. Azaki n'a raison aboya na ko participer na masumu na yo. Parce que tanga boyi afuti peka conséquence. Afuti conséquence. Na santé na ye, na vie na ye, elle a failli perdre sa vie. Elle a failli perdre sa vie. Yano a failli perdre sa vie. Pour na yo zolingaka ya bombaka lukuta na yo. On parle de la loyauté, oui, mais elle a été trahie aussi. Elle avait aussi mal aussi, parce que la chose que toi tu avais dit dans le commentaire n'engageait que toi et elle. Donc elle ne pouvait que voir que c'est toi qui a sorti ça, ou c'est toi l'un des faux comptes. Faux comptes ils ont des yo. Faux comptes ils ont moto mosuste. Bota berrer en auto sala kanavi. Bota la berrer to sala na vie la famille. Likolo ya 8000 personnes batala ki vidéo. Ya no lelo se retrouver. Nenga se retrouver wana. Bobo sanate nzamba zali. Ya Gabi na sepe na phrase na suka. Obi nzamba zali. Nzamba za. Ya no. Ofandi très silencieuse. Monde nzamba justifié yo. Omoni. Nzamba justifié yo. Nzamba la kisi mokili. Ki oza pour rien. Nzamba la kisi mokili. Que oza mutu asembo, oza mutu a sincérité, olingaka na motema na omubimba, yango nzambe pe na tourner asani, alingi yo mama, yango moni abateli yo, po ataki wane wute musika, ya Gabi mutalobi, ata kwane utaki pendant ezaki pa na intention ko éliminer muninga penda vie okata muninga vie muninga kufa. Jésus Christ, Seigneur Jésus. Donc au sai pende lo ko na intention que boma penda pa muninga atika vie na ye Nzamba zali ba comédien malheureusement yo mona ba Nigeria bazora ba visa Nigeria visa za moins facile pour nous surtout na ba pays anglophone non seulement pays anglophone de et colonisa bango mais bazora pe visa facilement na ba pays anglophone mais biso ata ba pays francophone na ba Belgique ba France wana visa za ka passe. Pourquoi? Parce que
Pour na ba comédien non bon pour na ba comédien. Pour na ba tnuste, pour na ba comédien. Isaka passe pourquoi? Parce que tout en crédibilité tout en mité mamabe. Toi mité mamabe. Mitema yamabe, mitema likundu, motema mbindu, motema ngai, motema mabe, motema mabe. Nzamba expose bino, monde nzamba expose bino. Bukasa ke ele kaka inaperçu. Bukasa ki ele kaka inaperçu. Ah bobwa ki na bino. Après il est qui n'ango ka inaperçu si les sili nango mais ya no makila makasi ape makila makasi asasi bino pe spirituellement boke non na nenga spirituel maman mutabwara ki malade yeba qui tue par le paix mourra par l'épée nalanda témoignage mon boy. Soko si okoti ndako nganga oexpose libota na yo ata soko bomaki mutu te famille ne comme exposé à moins que on se repentir sincèrement mais soko se repentir sincèrement te ndako ne comme dans trouble malheureusement bozara tellement égoïste que botala ka bino moko botala la conséquence ya lobité ya makambo ba acte bozo poser bozara na kanda ya vengeance or bible lobi à moi la vengeance à moi la rétribution bolinga bo venger na bino moko mais bozo bosana ki bozo kota ba génération na bino na pasi bozo kota ba génération de génération na pasi na bona ngaka kozwa ba exemple la bato na émission na nga pour na ko RT ba sensibilité à batouté mais selon ba témoignage de toyo kaka chez muta kotinda kanganga a exposer libota na mobimba ezala mutu akota kinda kanganga te lokola mutu aboti ye ligne ne koti nganga pona nganga batuna kat obala obota ozana bana combien tout le monde a ba film ba Nigeria. Ils ont quoi aussi au moins CV non. Aux en a troublé. Et yeba que y a na famille mususu. Ceux qui déjà au moins seulement spirituellement na moi na bango. Na nenga beaucoup coupé. Bazongi saka. Est-ce que yo ozana capacité ya kozwa retour? Wana des questions na nga makasi. Ozana capacité à kozwa retour parce que vous sentez ya no pas en muluba nzamba sunga biso to komino riche te bosala ba millions de vues te mais boza pris au sala mabe siko na ki motema mabe oyo bo s'attendre que nzamba opambola bino nzamba opambola bino te bozana ba mbongo te wa Nigeria bazana ngo bozana ngo te toloba na biso ka na be mission ndenge ezalaka kino na Nigeria pe kuna ba maison de production pe zana banko oui zana banko mais ba Nigeria neti omotola Merci Johnson obaki bana baza babola wana baza ba pauvre ba gagner na bambongo ya ba théâtre ba film na bango na bona nga otanga ba kombo ebele na pui ko tanga ko cité ba kombo ya ozo mona ke succès boyo o sala nyonso pono za na succès boyo parce que oza makambo te ya gabi alobi yango koti bakanga po boza na succès bozwa ka succès te boluki pe banzela ba conflit po bo créer ba conflit po bozi pe ka succès te donc pour na bino tous les moyens sont bons pour bosa ka succès
mais bozwi yango mpe te succès mpe lo mosusu po oyeba yango moto apesaka mpe succès eza mpe ka nzambe mpo eloko moko ekamisaka nga na sila ata elateli ne kaka ezala deja matière isifi kaka nalamuka na nga naza na nga na matière osala te nakie kaka nazwi foto ya mams nandi kaka kosala commentaire nelamba alati na otalema nzambe moto apesaka succès eya na moto mosusu ata sele ne effort te omona succès ezofolofolo me yo depo banda osali kutu filme na poto mozaka na succès te succès boy en tout cas ekangi motema succès mpe eza mabe ekangi motema ebobi je ne viens pas chez toi parce que osala yango te yo ndo oza na succès te yo ndo olingi okóma na makila motu na maboko bino pardon bobanga te boza ta na crainte mo te bon eza normal moto azokanga minu boye abimi mpe na moto ayebiki aza marie boye epuis azobanga te kobimisa relation ya marie yango na réseaux sociaux motema motema mpo okozala no likangwa o marie me ofaye no kimia na kwen na yo mais ten yo oza likanga o marie me ozo expose yango na réseaux sociaux motema nini oza nango nzambe akonfondre yo ya no aza très bien defi nano bopesaki eza relevé aotambola aza bien malade yaka mbangu korikava ezwaka mwa temps me nayebi ke lelo te elobi te ya no aozongela biso en bonne et due forme nasepeli vraiment na soutien oyo Gabi a apporté pour na ndeko na ye. C'est comme ça que doit être la famille. Et beaucoup de gens ça m'a cassé. Pas si penza. Voilà. Nous avons fait une vidéo ango. Nga na oloba na nga esuste. Nga kana marteler place wana. Président Caleb a monanité. Président Caleb a monanité. Aya osa lisusu émission aloba que boswana kina muninga yozo bwaki na muninga maladi. Afandi kimi alobi te. Kader abimaki awa. Afandi kimi alobi te. Président Caleb aza silence radio Président Caleb afandi kimia Président Caleb aza calme elobi ebele elobi penza ebele na habite soki eza soni nenga yaki mbango peut-être amoni que a jaki mbango peut-être parce que toyeba na bilongo toyeba na mitema te beaucoup condamné pe président Caleb on peut mais peut-être yepe akoloba nayebi na ngaka elongi ya mwa mwasi mais nayebi na nga motema na ete est-ce que akoko koma tina niveau oyo muni voilà donc to pesi moi bénéfice du doute moi moké par rapport nango mais nzamba zali ngana oke musika tena zaka na maloba ya Gabi nzamba za azapenza. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Bisous bisous. Natikile bino vidéo wana bolandango nga nozonga esuste bolanda. Na tcha mai na munorote na banga papete na ramta vérité. Vous comprenez? Yo tindi bat ba finga mutu afinge tina kata nzoto na azana bana na ena ba koko. Ale so mutu na répliquer yo sali mutu mabe. Nzambe pas zali. To sakaka. To sakaka na 2026. Aux hommes c'est mission oyo. On me garantit une pesa mabe quand même. Aux hommes c'est mission oyo parce que mabe za mingi. Batu baluka ki bitumba bango moko baluka ko sona pona ba succès ba comme si ko kota banganga
comme si on bloque la malade comme si on côté bato banganga mais bino boluka ki succès boluka ki bato bafingana bo soki sango wana za loyauté et comme si mabe et comme si ba kisi banganga ko bloque ba maladie banini oh babiso to tadi basa tembete mais moi été mais faut bon mettre dans ba pouvoir ndenge wana ba ngato bon pouvoir na yo mo pouvoir na ngezager ngana za jeter bébé yo bata mieux ngana za jeter oh bato ba osama be bazo ba moi so penda o aza ndoki te yo le balanga bo na plateau eza na bato mususu na TikTok ya kaka po azwa bato asalisa bato akena bango lifelo mais bango ba comprendre te oh on a pega comédien bazo linga ko comprendre te na TikTok baso comprendre te eloko ni ezoleka eza na mutu pela ba ekozwa bango babi do to kufa biso mote tozwa na bango ensemble to kena bango basi bazwi bato na bango basi baloni bango ni wane basekaka na bango bino na butu bino na moi bozo yo yo kuna bango na butu ke ba oseka po bazwi bino bokende okata so osali mutu mabende okanside sani ese eloko te au moins 2026 oyo Dieu dévoile tout ce que ozo bozo mona te Dieu dévoile tout pe na bato ba kotika biso ba kokende osali kambu boye umela nzamba eko dévoiler na 2026 o kuna za ko sala bato boye nzamba eko dévoiler na 2000 bino bo mona ngo blague donc on a ka TikTok sala boye esa bongo te nzamba zo ko dévoiler bato no surtout na 2026 biso na 2025 ya basi c'est ceux qui na 2026 makambo eko zala ezalaka bongo kanda nzambe ezali eyaka malembe mais ezali tokosanaka yango te yo ntango osala motu mabe nga alobaka nalobi na nga na panzani esili nake na nga mais je suis incapable ya kosala motu mabe sika obimisa un fois na ye mpo bana balia bakoko na ye balia yo osala ye mabe mais peut-être pour sali mpe ndeko mabe na badi ebandaki ndeni mpo mpe munge pasala motu mabe bokokamwa bokomona makambo obomona nao na mokili te bomoni makambo nde ezobima oyo bato basala mbianga babomba tala ndenge eza siko dévoile tala ndenge ezobima okende koto oboye okende koto ebimi ozonga koto ebimi ozonga boye ebimi bino bomona okake bino bosala internet bomona yango lokola blague eza blague te nzambe azosambwisa obi parole mo nzambe abombaka bapaster ebele abomaka bapaster ebele ya kosakana te ozokompa bapaster mosusu ozomela bango bascole oh bakenda yo mena la bomba score oui na boîte tout en bas oh na boîte na boîte bo fandi bo be na kutu na melaka na malonga te emsuka momo ko na katani e ke zonge su banda 8h si 21h skol na skol nzamba boma bango nyonso il s'est dit tant de choses que yana abelaki en fait il a dit ni komona ndeko megri mo mukebo SB award parce que et le bas immobilier ils ont abandonné copier belé ma mérite que solo lango autrement parce que balbi SB azara toujours sur ma belinda télévision bino première édition bon deuxième édition babi bolandi pour tricher tiens parce que il bosso ndé bon après ça ba trophée liboso ezaki bela que ezaki SB tiens pour après ça ba to sera ba trophée liboso to zoka ba trophée ezaki bango tiens bon pe balandi oui toza dia ba trophée donc asi trophée liboso toza zo ba trophée c'est muta sepeli asa la trophée asa ya nini na ye asa na makanisi na ye zalaki abone koloba yo peut-être osali avant ya squat tika non a continuer musala na nini na ye mais bini to tricher eza normal non tricherie eza te muta sala muta banda ba trophée eza belinda te eza pe sila te bango so baika sima bakuti yango ne la télé onyoka mate babina ba doré na nyo surtout voilà oh ezaki doré na pe ezaki doré na sepelaki bakanisi nga SB bakanisi ngai bamoni ke na osele bango mosala kitoko yango bapesi nga trophée parce que ebinga so na joué kaka ekatani na bapage ekeye zongi na tia mai na monoko te na banga pape te na ramta vérité ngai na sepela nango te parce que mama azalaka mibale misato te soki mama no aza ndoki tika nzambe moko ajuge mama aza trop aa monene mingi okosaka no na papa mais mama aza monene mingi nzambe moko mpo abina biso tozala confiance ya motu te
toyebi te ndoki mama to ndoki nani ye moko ayebi soki baza ndoki yo sambelaka nzambe loba nzambe ngam natindaki yo totianga na libota oyo ngam natiaki yo te kotianga na famille oyo ya mama na nga ndoki papa na nga ndoki yo moko ye pourquoi atiaki nga na famille oyo protéger nga c'est tout nzambe akoprotege yo vino mobimba mpo komonake bandoki yango makasi bakei yo sa nini otikali mama batiaka ye na réseaux sociaux te makambo elekaki te yango nalobi te yango nalobi ndenge ezalaki ndenge ekendaki wana nga mpo nanga efaki ya fredi aleka adementir yango na ndenge ya ye atie nanu kanda part aye nano adementir eloko wana esalamaki eza mabe makasi après esali nini oyo ekoleka na famille etikali nango kaka koleka abimi na ezoba na tv mais oyo ekoleka na famille etikali nango kaka koleka sikoyo tozwe baposition te parce que yo na mama bozala koyokana te mama naka azobela okendaki te mama naka akufi ozalaki te sikoyo biso sikoyo bolingo nini tozala nango ya makasi ya kokende ezozala mwa pasi mais ya nono ya divorce asengi déjà pardon mpona bolingo wana te ya nimosi aza na eloko akosenga pardon na famille wana te aza mosika te ami proche te ami proche aza na famille te koannonce peut-être kindoki ya mama eza na ndeko oyo azali mwana ya mama leki aza na mikili ya poto azali paster na nkombo ya david nde abetaki liso epa ya fredi nayebi te kotala biloko yango wana ndoki ebimi koto mosusu me ngambo emateli ndeko mosusu ngai ata mama nanga aza ndoki ata oyebisi nga aza ndoki eza problème te pendant que je suis en vie kindoki nde eza wapi nasomi lopango nasomi voiture nake poto nazolesa mwasi na bana siko kindoki ya mama na ngango eza wapi po nyonso torivaka yango wana otambola mutuka osomba lopango okende bapoto o torivaka yango wana olesaka bana ozala bien siko kindoki ya mama na ngango eza omoniki eza la force te mama na epe ya son âme mama vraiment mama la dona ayesaki ngadi mama bango aza vraiment malade akendai na yene bapita miso bamasina kuna na bakati kuna banini bon abaki mama sa komene pe bien akomene ko kozwa bakisa charge ake po hôpital na yepe soki bon paix à son âme. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.